J'ai remarqué ça la semaine passée. Mais je sais qu'il y a parce que je sais couleur ya chocolat moi jaune moi ya manine yango ce que c'est là moi pembe tant na moni yango bon na beti yango ka kara na ke ko chocolat et panzani nde et bandis ko salanga ba mikusa ok na maladie ozo comprendre aza capable ya olaksanga yi mais soki aboyi na ko laksanga ezate ke place na sambela ka ba mona ite ba monaki ba yebi pena batwango mais beaucoup yebisanga. Vous comprenez? Na zape na tante ya oyeba nani asalinga boy. Na yebi ke uti na réseaux sociaux, na yebi ke uti na bata YouTube. Suite ya ba clash peu ozaka na envers ba. Na loba ngala na clash ara vraiment té. Bon na bando sa ba clash na 2021, 2022, mais pour l'instant na tika na mamba ba clash na ko loba ndeka ba vérité. Na ba permettre ki Satan asimba nzoto. Mais amte na minute on na job. Job de la presse, combat sikayamala. Mbisi moto moko ma mokamba elinga salitete job de la presse congolaise. Na minute congolaise. Naza job ya presse congolaise. Naza na esengote mais nga na monike basali eloko eza juste. Boulevard na biso ba venir et comment encombrer. Chaque avenue que côté quand on a balabala ils ont un problème mais tout au long il y a boulevard chaque jour il y a toujours des embouteillages pourquoi bato ba calé avenue balabala est comme mukie to comme où est l'avenue na bata moto banda ko momo na muto so asali terrasse abimisi batol tina balabala l'état puis maman tango yozolinga au sala commerce moko boy il faut que tu na kati marché au teka marché liberté za ramunene bon Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan Mabian, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah yeah yeah, Sosola, Très chers fidèles téléspectateurs d'E-News Télévision, bonjour et bienvenue dans cette émission Éveil du Peuple, présentée toujours, comme je vous ai toujours dit, par votre humble présentateur Plati Lukaou, l'intelligence au service de son travail. Napesimbo te naba fidèle abonné na bisonyo de partout dans le monde là où vous êtes. Merci pour votre confiance et fidélité. Au bout ko koba ko pesaka biso à tout moment là en particulier je vois l'homme simple José Yungu et puis maman Rose la patronne. Notre sponsor numéro 1 Mikolo Kande na lobaki sosola nde mutezo beta na YouTube en tout cas ba YouTuber ba abonné à E-News Télévision pour consommer sosola chana bino yangona. Na bosani pété maman Mifi Kabelo balobi masolo ya Kabelo na France et Italie ndeye sokoza na poso zo ba Kabelo ya bien kutu awuti end awuti ko zo ba nouveauté ye donc na minute yo soko contacter okozwa do o ya moto ebimi na fou direct maman Mifi Kabelo na France beaucoup me la biso na ba commentaire to na numéro où ils a affiché to ko mettre yo en contact na ye na bosani pété maman Nadine Engambe o wa pa utaki kozala dernièrement victime na ba kuluna na libota na ye oyo babikaka a na matete ye akutami na mboka Belgique yo pozo landanga en direct depuis Belgique. Je vous salue là où vous êtes. Mama Sifa na Dubaï yope bambote na yo na bosani yote yope oyambaka belle image balobi muto a commentara ba émission nyonso kota na E-News Télévision, belle image. En tout cas, je vous ai très reconnaissant et je vous salue aussi. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Nazada moko ya ba analyste ya chaîne na bino o boye bien malamu misilolo ma ya mukala oyo wa bazali meme ya ba abakouk et longo na eto ko mekampe
ko beta masolo ya ba actualité o eza au top na minute mais ya mboto décortiquer ba actualité ngo to ko banana na situation moko tragique allais-je dire o komelie ba boakeli maladie ya mpc voilà beaucoup découvrir ngo plus na ba propos na ndenge a koloba je ne sais pas trop na propos ngo mais ensemble na kati ya émission beaucoup comprendre ezaki ndenge nini et puis ezokende ndenge nini et puis banani ba boakeli yango parlons de points autres ko décortiquer ensemble na bino premier point to kolobela excusez-moi to kolobela boye ya pape azakoya awa le 31 janvier ya mois oyo soki na bosanité oui c'est ça le 31 janvier des pape azakoya alors koya naye ba les on dit ezakobime belé mbongo gouvernement azo dépenser ye akoya après nini osala na kati ya Congo beaucoup découvrir ngo na misilolo moi mai ya mukala allez je dire to ko bosa na pete situation openda ya passe mingi kolega ezakotungisa ba internaute ba propos auto yoki mikolo nyoso e bimisusu pona pasteur Moïse Mbi pardon na lingena lo ba pona basala nzambe ezo sala penda malamu te l'autre fois to rataki ko proposer bino ba image suite ya défaut moko technique mes excuses o wapi ba en fait ordre et wutaki wutamela mokondi numéro 1 ya hôtel de ville et que ba mama nyoso bateka totolong ya boulevard et sengeli na bango balongwa et pesi pasi na mabota misusu kasi pa basusu et pesi et sengotan que biso bon soto yebike peuple congolais à vivre na tout du jour. Na fongoli émission na ngai na kopesa misi lolo mbote. Bonjour mémé et puis bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Plati Lukao. Bonjour à toi l'homme simple Babi Isaki News Nde Makambo. Bonjour na mon vieux Clo Monzambi de Bundes. Bonjour na président Josué Ngonzi. Bonjour na maman Kati Kanika. Bonjour na maman Zozo. Bonjour na baleza bakuk nyonso ya monde entier. Bao nyonso tu batala ranga Miss Lolo na linga bino makasi ndeka bozo soutenir moi na ngasi la bisalu vraiment naza reconnaissante envers bino donc to continue toujours ko soutenir si la bisalu et puis félicitations à toi si la bisalu ma fille Pomba Sen Bekam na trophée moi si ya talo oyozui na kati ya mboka na biso Congo Sean ya SB et bimaki meilleur Sean ya YouTube donc ba trophée Ezoya 2023 nzambe penya asali mamba minene bonjour na honorable Marquis Lokondo honorable Marquis Lokondo honorable Marquis Lokondo mutama yele ya mboka oyo bonjour na mama Kapi Kapinga babi source officielle bonjour na papa Alain Makabu motema ya mama Kapi Kapinga l'homme aux actions concrètes. Bonjour à toi Kongolo Mujanaï, bonjour à Yugeti Katwala, Mamouche de Papouche, Djoba Djoko, Aigle de Djobour. Bonjour à Eric Kalala Djaboulani, bonjour à Tata Mwasi Tendresse Dibinga, Tonton Hervé Lesai, Noko Irano Kiala, Babi famille wana mobimba wana donc o nyonso tu bandima ke si la bisalu yende Pomba Sen yende béton na béton donc mutaza na kati ya o asukisi masolo a théâtre chaîne moko o ezopesa bata théâtre ezopesa batu ba série télévisée ya Kano ya Gou eza SB vraiment consommons toujours révélation tola la tête qui dit baté tous a toujours veille lisu likola lisu révélation koti musalara ya partager quoi musalara ya talango to pesara objectif na biso 200k pour révélation ya ngonde penya film ozo pesa bat instruction donc merci à toi Plati donc na ndenge oyesus ko talanga merci na batunyo surtout obalinganga Miss Lolo vraiment moi aussi je vous aime. Merci, chers fidèles téléspectateurs. Comme je vous avais dit, Tokobanana propos tragique. Miss Lolo, Toyoki qui va boire qui le maladie à PC. Toye BTS qui a vraiment histoire réelle. Mais oui, hein. Donc, j'ai remarqué ça la semaine passée. Mais natsa qui ont penja kate parce que na mona qui ont moni bimaki lokwa neti moi elo mo boneti moto nzambe mais moto nzambe tengo moto nzambe zala neti moi couleur ya chocolat moi jaune mo ya manini yango ce que ça neti moi pembe tant na moni yango bon na betango ka kara na ke ko chocolat et panzalinde et bandisco ko salanga ba mikusa wana tant na moni na jusqu'au kisi moko ya pharmacie
na sombaki na bina bando pakola godisa tant na banyo pakola godisa ok godisa na maladie mpese o akobwakela elingana te et panzi yango lisusu na lokolo donc nde naza boye plati nde nalati kutu kola boye ezosalanga déjà moto ezoswanga et loko donc mokusa moye kutu koya olobeza te donc nzambe asali quand même ngolu ndenge ezalaki opanzana nde mokusa nde bande kosala mais avec ma prière et puis huile d'olive na opakola maintenant ça va un peu. Est-ce que okoki koyeba bato basali oboye? Ah platine oyeba te papa moko nakendaki mpa na ye po atraite nga na bandi traitement te mais ayebisi nga lobi kotalisa po alakisa nga bato babwaki ye po ezongisela bango napesa ye $50 bon nga na mwana nzambe naoyoka omoni mpasi oyo naoyoka naolinga te moninga mosu ayoka ngo comprendre donc nazosouffrir naolinga te moto mosu ayoka ngo lokwa ye abwakela nga mpese ye akanisiki akokisa 200 ans na se na moyo akanisi akokisa 150 ans na se na moyo naoyebisika aboyi naza na nzambe ya solo naza mwana nzambe pe wa solo na osalo mabe te mais nzambe nanga aovanger. Mais même quand même ba prophète et église na aussi au sambila bakoki komomo na ngoti parce qu'ils sont tous le voyant. Ngamona na mona na makambo. O mona ki ngote ndenge nini avant et ngamonde na vandi awa ngamonde na vandi a na mona makambo. Nzamba laksanga na songe sur la côté profondeur. Mais Bible ezopisa biso ba choses cachées et à révéler vers la fin. Nzamba za capable ya laksanga muto abwaki nga maladie. Ozo comprendre aza capable ya laksanga yi. Mais ce qui a boyi na ko laksanga ezate ke place na sambela ka ba mona ite ba monaki. Ba yebi pena batwango. Mais ba boko yebisanga. Vous comprenez? Na zape na tante ya oyeba nani asalinga boyi na yebi ke uti na réseaux sociaux na yebi ke uti na bata YouTube suite ya ba clash peu ozaka na envers ba na loba ngala na clash vraiment te bon na bando sa ba clash na 2021 2022 mais pour l'instant na tika na mamba ba clash na ngoma loba ndeka ba vérité na ba clash na ngape na loba ka mingi pe ka vérité parce que vérité wana nde sala ki batu bayi na ngai omoni babisi biso to abana nzambe Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bishopé, tout ça, bananzambe, faut to landa exemple. Babi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qu'on est inga, son alobika la vérité. Na sa li sumutin. Mais au-delà de la vérité, en étant bananzambe, bozo vivre pe na kati ya ba rancune. Et cause à la mokote ya opportunité et facilité et le wana parce que nzambe ba na kati ya ba rancune te. Omoni histoire à Job. Job a un homme intègre, Bible commis. Abandé ko tia action de grâce. Chaque jour abandé tumba beka pona banana ye pona yemoko. Abandé ko tambola abanga nzambe. Mazaki israélite. Tango Satan a uti ko deombile. Akutani nzamba tunie d'où vient-il Satan? Abisi nzambe ke na uti ko deombile. Nzamba posé question. As-tu vu mon fils Job? Serviteur Job. As-tu vu mon serviteur Job? Aebisiye que oui. Alingara parce que au sale la kaye ba bien. Nzamba permetta qui Satan asimba nzoto. Mais amte na minute on na Job. Job de la presse combat sikayangala. Mbisi ya moto moko ma ya mokamba elinga salitete Job de la presse congolaise. Na minute congolaise. Naza Job ya presse congolaise. Ba bebisa na bango nzoto. Mais molimo nde bozwati. Omoni tango mon rédempteur Job aloba je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Nzamba tiki Satan simba na nzoto. Mais mon polasuka ba pota o nyoso ba salité o nyoso e sila nango. Ezate ke soki ba bwakelinga PC
tant que moi na nzambe nga pena ki na zong sa retour à l'expéditeur na zong isate Et ça, en fait, révélation et puis enseignement très profond. ouais Alors, ils ont 40e fois au vivre bah, et fait à bout. oh ils comme deuxième fois au moins Mais quand déjà mbala liboso. 2021 na mois d'octobre après qu'on fête anniversaire nanga siko ba meki lisusu na yebisa bango mon rédempteur est vivant et il s'élèvera les dernières. Ce jour-là, vous tous, au Bokendaka, au Sangana, Pobo Yingelanga Miango, Pobo Bomanga, jour ango, bozala frappé. Bible Zef Sabiso, Baoyana Nzela Moko, mais Bapanzana Banzela Sambo. Et puis Balobi Susuke, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nga. Natamola na promesse à Nzambe. Nzamba ebisanga je rendrai ton nom grand parmi les grandes stars ya monde oyo yozala. Ezate ke ngam na tchana munoko ba prophète wana na pesa ba mpe mbongo te. Soki ezaki ba prophète ba senga mbongo na nyana comprendre que prophétie za lokuta mais mutu wana yebinga te. Plati Nzamba linga makasi alinga yo. Alinga biso nyoso makasi. Azaka ba particularité moko ataka na nzoto ya mutu. Ayebisi ada longwa na pays ya papa na yo kende na mboko nga na olakisa yo ayebisaki Abraham abemi Lot tango Abraham azaki na Lot azaki na lipamboli te mais tango bakabwani na Lot Abraham azwi lipamboli na motema mawa tango Nzamba ye aboma Sodome et Gomorre Abraham comme intercesseur parce que ayebaki ke neve na ye azaki na Sodome et Gomorre donc ngai le quoi Nzamba loba je rendrai ton nom grand parmi de grandes stars je serai là nanu kokisamite et kokisama merci tout moni tango batake zoya tango piaki yaka makasi ndeye ba bénédiction pe zoya tout ça ce sont mes bénédictions et ça nzela. Et puis quand tout muto a vivre kaba sekouste na mukili c'est que spirituellement il n'est rien. Au hasard qu'on vivre ba sekou donc spirituellement les ténèbres écran c'est qu'il est. Là on comprend. Chers fidèles internautes pour comprendre oh ezali réalité il y a un PC oh wapi ba boakeli mise le lot. Tout ça. Voilà. Ba komona ngona ba image oh to kochela bangwana. Na rappelle na tawana yo sala ba bezte et puis na belelité ke batuba OSOS na yebi ke bato ba lingi ba sunganga ba sunganga na motema na bango moko ya mobimba omoni mutu muso ko tindelo mbongo meza mbongo bien te et bakse sous maladie même deti na yebi mama mo na Belgique mama Nadine Ngambe donc yeba lobi mama ya orphelin na pesi mbote belé ngape naza orpheline so zwinga ya solo naza maman Nadine Ngambe ye orpheline na mukolo ye orpheline de père et de mère ngakufela ba parents l'espace à 3 mois ba parents nga sombale bakufa maman Nadine Ngambe je suis là na zwanga ndeko na yo oza besoin pour total ba orphelinat to luka ba orphelinat to kende ko soutenir bango au bengi biso to kende ko tikela ba orphelinat biloko to rememango na bilili. Et Kendeka bongo. Maman mi fi Kabelo para très social na France, mo kondia Kabelo na France. Maman mi fi Kabelo mo kondia Kabelo na France, na pesi mbote belé vraiment. Oh ya Simbi Dubaï. Donc babi yonde makambo. Yonde penya donc sonya mbeli ko babeta alikofite. Merci beaucoup Messi Lolo tolo bela sikoyo boye ya pap o wapi esali penda quelque chose au nom to monate na mboka na biso boye ya pap kin bupeto eluki etia propriété na nzela na tina na yango ba mama balongwa ba mama babandaki ko se débrouiller wana ba wenze mususu oyo ezalaka tout au long ya boulevard ba kangango ekufi to yebi biso bonso ke marché central ya Zandu batu bazalaki wana belé babandaki ko se débrouiller depuis kangango na construction kino lelo na nous et fongwa mate opeza ligne de cause o esali ete batu ba bima na banzela parce que bazala ki pe bongo de tant que analyste hein au monaki makambo na ndeni ni boye ya pap makambo zo salema mbongo zo bima ba dépenses et tout akoya a okende qu'est-ce que le Congo va gagner, qu'est-ce que la population congolaise va en bénéficier. Merci beaucoup Plati. Premièrement na epsa batu boye to banana na mambu ya arrivé à Pape. Pape, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, bayambakaye na double honneur. Bon, Azoya,
mutu nyonso tu babi ndako yambaka bapaya te epambolamaka te mais ndako yambaka bapaya ezala toujours béni koya ya pape po akoma awa na Congo aomemaka ya bénédiction aomemaka ya paix parce que mboka na biso to wana besoin ya paix pape aza voix au soka lobby bato ebele baoyoka parce que c'est lui qui dirige le monde. Vous comprendre une partie car ba dirigeant par arabe mais toute une grande partie où ils a que pape sera télémi à lobby tout le monde craint même le président de la République au papa Lobara parce que c'est un homme de Dieu représentant légal il y a église catholique ce qui pape aye bazobimisa bambongo est normal mopaya nyonso soka zoya bayambaka eka avec double honneur so boyamba mopaya auti soit pays étranger ata auti na ba pays d'Afrique jour ngo bolambaka bilo ebele bosaka dépense pour mopaya na bino sa nini alia même soki si aya abengi ke non yo tala bino jour boy bo dépenser ka pona mopaya bazo dépenser non pas bazo dépenser il y a pas mbaté bazo dépenser parce que un homme de Dieu o yazoya ko rendre biso visite malgré un homme malgré un je ne suis pas croyante catholique moi je suis chrétienne je prie à l'église Rédemption centre missionnaire la Rédemption naza nini ya catholique te mais nazo yamba pape nazo pesa ye ba honneur na ye ba yamba mosali ya nzambe na double honneur malgré cela et PSP ba mamé belé pasi o wapi babandaki ko débrier ko luka côté ka tout au long ya boulevard parce que ba wenze belé za rempli ba wenze et en fait c'est belé pour iso comment dirais-je ba wenze ebele pe lisusu esinga ba taxe pour ozwa mo isika ya ko se débrouiller peut-être mbongo ya ko futa ba taxe aneza te ba débrouiller kaka na boulevard boye ya pape e bengani si bango est-ce que ba ozala content ya pape qui est un serviteur de Dieu pardon na kati ya bato ba bengani il y a aussi le fidèle de l'église catholique premièrement non lo ba boinga personnellement nazana esengote mais nga na monike basali eloko eza juste boulevard na biso ba veni et comment encombrer chaque avenue ba avenue kuto côté kanon na balabala ils ont un problème té mais tout au long il y a boulevard chaque jour il y a toujours des embouteillages pourquoi bato ba calé avenue balabala est comme mukie to comment où est l'avenue na bata moto banda ku momo na mutu muso asali terrasse abimisi batol tina balabala l'état pe mama tango yozolinga o sala commerce moko boy il faut que tu aies un marché au marché liberté za ramunene bon ceux qui font na yo et ko permettre été au résister na ba taxe ou ya na ba marché na biso so tali na ba mapangu nyonso na banda ku nyonso au mona chaque ndako au mona mesa na balabala emsu atie fufu atie masangu koto ba okalinga ta mwanguba mwanini pour nini poto lukaka moyen de survivre mais il y a des gens oyo bazo sala ke à partir na bangonde bazo teka na balabala moyibi ekomi makasi toza pe mboka ezana kimiate ba rebelle bazo kota à partir ya bato bazo teka na balabala ba tellement encombré mais en avenir bangonde bato bada ko féliciter infiltration oui ba infiltration êtes-vous sûr moi je te dis que je suis à 50%. Mais avant d'infiltrer la population, ils vont pénétrer le province, hein, le barrière, les frontières. Oui, pénétrer barrière, pénétrer frontière. Mais le problème est qu'ils ont se poser dans le cannabis. Ils ont nini. Moutakoye bake o aza infiltré. Tellement kabele moi $50, moi $100, auti kana yango le kabongo. Oh biso to souffre, président de la République a souffert. Chaque jour président zoluka kimie kota na mboka. Mozoka ke nyoso. Neti to lo baneti na Kasinzi, place o ba betaki bombe l'église. Franchement, na bala bébé ba kufi. Bala faut ezala polele. Oso comprendre. Pomo na munguna na yo auza aza wapi. Pomo na una elo moboiza. Dernièrement abauté ko lancer appel moro il faut faire attention na arrêt à quartier 1 il y a des personnes au bazola tabateni mi soupe en civil ba déranger bato. Nga ponanga na moni yango mabete ponanga. Na moni mabete. Payer ça na passe. Oui.
pesa na pasi mais bato batekaka wana na balabala so bakosala peke basali yango te na baveni na bango batekaka bandako bavandaka po tozala quand même na boulevard ezala libre ezala polele et ça la bien. Est-ce que on peut boulevard grande avenue jamais et kozala encombré nde ezala encombré wana. On peut espérer que kobenga na bango na boulevard et aussi ça réellement embouteillage na mboka et surtout na boulevard Lumumba parce que construction y a ba saut de mouton et ya kike et aussi ça ba embouteillage au contraire et matisa to ya ba embouteillage. Obi jour mususu na uti tournage nazo zonga à ma grande surprise na moni des bonhommes mituka bloqué ngaza kinanga na moto to faufilé obi nini ba desa eseti ba telemi ba osolola bakangi aveni comme soupe na mona on a liberté embouteillage ezaka créé par ba chauffeur bazana courtoisie population te bazana courtoisie routière te chauffeur wa linga leka muninga o pa linga leka muninga o atelemi ayebi ndenge ya kogarete atelemi na balabala po azaka na bejo ba o bazana sima bazaka na sima na ye basala course na balabala or ce n'est pas ça ba chauffeur na biso fa bazokende recyclage baza recyclé te ozomona plati ba chauffeur ebele ba uti na ki receveur ba yemba mo chauffeur mingi batanga te yo zomona chauffeur na receveur ba on manquer client respect et ça na mawape kana Congo poni na poto pe bambouteillage salarat et ça la marade yo mona bambouteillage ya poto zande mona ya biso lelo moto ebe simboka na biso bata moto ba komo tambola même na place bata makolo so lobi na bango bakateli olingala oso comprendre babilo kwa nangi surtout il faut to lutter et style ce sont des antivaleurs nous devons lutter alors même bato bateka na balabala il faut na baba nana ko kongola bango moyibe le kai na mboka insécurité comme makasi et puis tout embouteillage comme makasi ngale na uti ti liberté mais na tamboli na moni ki embouteillage to mona eza bongo te ya oui et bandi ko diminuer embouteillage ça na ba mais biso neti na chango boy ye banate obima tonga embouteillage obima poko embouteillage obima na midi embouteillage ce n'est pas bien personnellement ngai na louer actuana ceux qui ozalaki parmi ba victimes obandaki ko se depuis na bana kaka donc esika no ozula mbongo yangwana et que ba bengani na minute ozana esika ya koteka te réaction les congolais azalaka na manque ya stratégie. C'est ce qui nous manque. Quand on a la manque de stratégie, bako bengano na coin au changer commerce. Hein? Ba maman o bateka mapa baza batute. Bateka raté na fin du mois bazora salaire te. Surtout bande ko na biso o bauti est na bauti pardon est te bauti Kasai. Ba envahir tout au long ya boulevard au monaka bango. Ce n'est pas bien. Ba soutenir le président de la République. Ou une liberté zamunene, ba kota ta liberté. Merci. Merci Miss Lolo Mayamukala pour na intervention na yo na kolingato proposer ba fidèle internaute na biso quelques images ya makambongo ndenge et salimaki na quelques réactions ya batu ndenge ba misusu ba produira kiango et pas ba misusu ezaki penda elomo ya malamu te bolanda ibongo toko se retrouver juste après poto chité na ba sije mususu. Tous les espaces à reléguer, donc ça qui toko te s'appelle lango boebo continuer à boue. Tu comprends qu'il n'est pas pour les gars, ce qu'on y a dit moi pile faut pas finir yo, donc les athées. C'est quoi tous une là, pour continuer. Est-ce qu'elle a pas la libella? Est-ce qu'elle a pas la libella? Tu m'as dit Outi Kolanda, je n'ai pas de commentaires ajoutés là-dessus. Wana Ezalaki événement ou Ezalaki accompagné na yemoko numéro 1 à hôtel de ville, mais c'est Gentini Ngobila. Miss Lolo poto chité na makambu, il y a pape Mutuna ya Suka ou nazana ngo ya kutuna. Pourquoi le pape a choisi ya koya na Congo na moment où toza kokini na ba enrôlement? Bon, pape kutu koya na ezaki kutu de leloté hein. Eza likambo moko déjà ya moi
Il y a moi au Euti Koleka et Rataki suite, il y a une maladie entre parenthèses. Corona. Et puis, Koya ya papa on a Congo pour na enrôlement. Siko idée ya batezanine qui n'est pas pas zoya boye qui est président Facha Linga corrompre. Il y a des interprétations, ils ont l'Obama entre guillemets, tout ça. Je vais te dire une chose. Pays mon côté. Hein? Pays mon côté. Président Aleka Kakana, à part Donald Trump. Hein? Donald Trump, président sortant, non? Président entrant déjà. Biden. À part Donald Trump, nous avons un mandat. Tous les restes des pays, nous avons des mandats. Tout ça, à Brazzaville. Il faut des mandats. Tout ça, à Brazzaville. Président s'assoit ça combien d'années? Il faudra des mandats. Président Kagame a sali combien d'années? Pourquoi tu vas mon Fachi? Fachi aye akuti mboka oyo eza déjà à terre. Eza par terre mboka Congo. Abandi ko reconstruire yango. Reconstruction ya mboka et aura jour moroté, et aura une année, et aura 2 ans. Cette reconstruction ni oyo de moni, ozo vivre en haut après valable. Plati Nazara aveugle tout ce que le président de la République a sala comme a tongi ba université au moyen onté ba université président tongi au moyen onté ba hôpital au moyen onté bana na biso ba tanga gratuitement au moyen onté Nyonso wana ozoloba pour le peuple congolais italien parce que le peuple congolais il cherche en premier l'économie les ventres oui bien Miss Lolo peuple congolais problème au peuple azako souffrir on c'est l'économie d'abord. Peuple congolais c'est un homme versatile. Il veut une chose et son contraire, tu vois. Économie en mboka po bonga, il faut d'abord batonga banzela. Biloko to liaka e utaka na biso arte, e utaka na ba province, e utaka na ba pays étranger. So nzela za mabe, biloko ko lie yate. Bandeko na biso bandunu bazaka awa. Ba matisi saki ya fufu e comme tina niveau 150 000, tina niveau 180 000. Mutema mabe. Matembele matina we. Mutema mabe. Auto dollar et matina matembele matina. Na mboka na biso to olona pondu to olona matembele na capital. Moyo ka liboka matembele comme 1000 francs. Ya mukeboy. Souffrance na souffrance. Ezanine. A sala ngona nko parce que batabandu malinga président de la République. Ya solo. Mukie nde ba considérer mais une grande partie balinga yete yango moni ba commerçant na bango ba yaka ba sobi ngala kena jour musuna minkau na kamwa na sobi tali boka pondu boye 1000 francs to liango 2 jours ndaku na biso munene boye ya boye na mekao na tunisa ka fufu comme 76 000 mekao bi transport à mekao c'est 3 000 francs na Pascal au matango au cause appelle taxi wana zelanga na soma saki ya fufu 70 000 oye nango a mais bandeko na so ba uta bandundu ba na saki ya fufu ba somi yango misu na 20 000 ba ba teki na 150 000 wana za ko sunga président de la République saki ya fufu 200 000 yebisanga uti ko beta point ya Brazza président na bango awumeli mais oyebi ke kuna malga awumeli peuple yemokonde mutatika e awumela pourquoi tia bango l'aise ko lia makambo za kimia président na biso aza kombati balobi Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. So solam, yeah, so solam,